balandi ya Safosi TV. Tango nyoso toyebisaka bino que tomi pesa mosala lokola bana misala na bino ya kokitaka na terrain ya kozolaka bino ba information. Safosi TV ezali te chaîne oyo esukaka na Kinshasa. Lelo na minute oyo botala kaka monima oyo ezali monima oyo mutu ayebi eza na kati ya Kenge oyo kalezaka na kati ya province ya Bandundu, mais lelo ekoma na province ya Kwango et Kenge bomo na Safosi TV na kati ya Kenge balandi ya États-Unis, balandi ya Europe. Tozo pesa bino mbote to senga na bino bo continuer ko landa chaîne oyo. Bo continuer ko landa chaîne oyo, bo continuer ko s'abonner parce que to lukela bino ba information. Safosi TV ye awana Kenge ayena été pour ça la tourisme, mais Safosi TV atamboli na mwana mboka Delice Sanga. Delice Sanga aye ko implanté bat bakansaka ke en vol et ali parti mokeza la kaka na Kinshasa. Mais lelo na nzela en vol Safosi TV za na kati ya Kenge. Safosi TV aye ko couvrir oyo ezali inauguration, implantation, il y a parti en vol, il y a mwana mboka honorable Delice Sanga na kati il y a Kenge oyo ezali ko se retrouver na province ya Kwango. Mais za pasi mingi bana mboka bolanda bilili botala ndenge nini la police est menacée mboka o balobi ke démocratie ezali. Mais to lela démocratie yango ezali wapi? Constitution et lobby autorisation à manifestation et droit à manifestation eza autorisé. Ba osenga kuto autorisation te mais sengeli nde ba informer. Mais moi na mboka Delice Sanga aye ko implanté na Kenge awa mais bolanda bino moko je crois bon mona ndenge nini la police ezali ko bengana batu, la police est bloquée même permanence. Ba telemi liboso na yango mutu moya kote alite Safosi TV za radio te bilili yango wana bozolanda yango kalate et boko yoka nini mwana mboka Delice Sanga koloba po ete bana Kenge bala muka. Mais totali sibino ke to na kati ya Kenge pour preuve o ezali monument ya na kati ya Kenge bakomi awa en mémoire des martyrs de 5 mai 1997 à Kenge. Bakomi awa inauguration nango esamaki na me elinkolo bana mboka toza na kati ya Kenge Safosi TV. Mingi bolandaka Safosi TV. Safosi TV ali chaîne ya ba opposante et ali chaîne ya bata majorité te. Safosi TV et ali chaîne oyo ezali ko pesa bino ba information. Ben formation nyonso yo po moni ko sepeli ko benga Safosi TV akoya osala ba information akoya couvrir ba activité na yo. Safosi TV kitaka na terrain. Lelo akiti na terrain po asala nini? Kitina terrain pour la bino ba information. To na kati ya Kenge mingi ya obomba ezalite boromona ndeni mai ndombe na kati ya babilili wana bino mo bomona ndenge nini Kenge ezali ko vibrer. Vraiment Delice Sanga coup de chapeau parce que to moni population oyo e yambi yo population oyo e kozela yo e ali population o to kanisa ki bazwa ki mbongo balo bakal bosangisa batu pona mbongo. Mais Delice Sanga coup de chapeau to moni pena ke olingami na yo. Kenge est tombé. Kenge est tombé. Bana poto bolanda image binomoko. Tant que Kenge est tombé, ezali bilili na preuve. Bon la ndenge nini la police et ali ko empêcher. Mais Kenge est tombé. Coup de chapeau moi na mboka Delice Sanga. Kala mingi te to landa bilili oyo. À suivre.
na banana baoba za batrikaji je te voter Moïse Katumbicha cha pour 100% si na base bati bon père biso to sepena makasi na nde tomo population etondi boye toyeko ya président na biso ne sengo nyonso to sepene makasi talaka makamu mboka toboye makamwa miyibi toboye mboka ezo développer te nyonso te ba ventre zo le kato mboka nde toza boye toza na molili eloko eza te eloko te tonga te to na kata kenge to na mboka province ya kenge courant eza te nyonso te mai eza pasi sela mbati bosela tolingi ete tolingi élection ezala mboka eza molili twana posa ya mai sela tokaka toza na posa bima a président na biso tosepela na ye toza na posa na ye badossier nyonso ekotani na babiro nyonso bazoyeba mais sikoyo ekomi lelo basala boye baye kosala funana ezaka makambo baje ya badepute oyo baza na bino na guerre akenge bozalaka est-ce que la police est encore dans ma politique? Police est encore dans ma politique? Jamais. Je peux mon compte à l'emploi comme président.
Alors, na kati ya Kenge na monument ya 5 mains. Vandi awa monument betongama pamba te. Monument ya 5 mains no 7. Awa na Kenge. Okufa trop. Tolala bibembe kakawa bande kona biso bakufa. Yango batongaki eloko oyo. Nena eloko oyo yango bozo mona oyo monument oyo kaka bilelo na bilelo na lelo kaka kolela kai Fedenzaya kaka kolela kaka boyi oyo eza barrière naza mwana barrière vivre des éléments oyo biso photo linga changement yokota na mboka etati ke kuvanda eloko moko kake ndimi mpe changement ekota na mboka oyo opposition mpe ekota na mboka oyo eloko tozolinga nde yango wana ekopanda kaka te eloko moko kaka ya malunga mpe eza te ya malunga eza te papa nga na koloba nini nga mpe naza population nazosouffrir il faut esalema na lolenge wana nga komona nga Papi Pelende naza originaire à Kwango a toza na kati ya Kenge na ville province à Kwango. Préoccupation na nga ezali par rapport ya oyo bakonzo bazokamba province na biso bazosala. Par exemple, notre gouverneur d'ici, il a fait des choses qu'il ne pouvait même pas faire. Alors depuis Banomae, ça fait 3 ans, il n'a rien foutu, pas même une toilette. Alors, lobby le 17, Ezaki Mosonaye, n'a rien défendu comme Nina Mosonaye. Donc, Akinaka a injure sur injure. Il a injurié le Kwango, il a injurié la population du Kwango. Lui d'ailleurs, c'est un enfant bien aéré, il a grandi dans une bonne famille. Alors, ça a signé même voir biloko note pour que ne retirer ça qui a signé na Kombo ya Kwango. Moi la Rose Kabula m'avoue la gouverneure des provinces de Kwango, j'autorise monsieur Kingandi à ne retirer 12 000 tonnes sac à ciment pour que baya otonga Kwango mais sac wana ba retourner yango. Alors, et puis ce souci makasi. Mais pour le moment, Azal Souté, Motion Ebimaki, Azal déjà éliminé. Moutazo joué intérim pour le moment, Visnae. On a regretté aux anabiso. Bino ba oboza bisika nyonso bana Kwango bana Congo. Botale la biso likambo na kati ya mboko ya Kenge.
eza ba biloko moko bazo sala mate kwango ezozonga toujours na échec ezozonga toujours na sima par rapport ya ba province mususu azana makamne ya kitoko ce qui azana na posa ki Congo évoluer bana Congo ba évoluer toko yamba ye to sepe na ikutu malgré ba croque en jambe eza na sengi na ye atala mboka ngo a saela biso akoki ko saela biso malunga parce que ce qui a sali yango lobi yena kati ya kenge moyeto bwaka ezate o eza trop bête parce que na constitution ne ba signaka il fallait l'élection ezala na kaka na décembre ezala mais awa bazolo ba fweke ne soutien na 2018 tozomona neti pe yango ekomi kaka jeu de dents pourquoi pas topé ces chances wana soki makamune eza malunga réaction nanga ezali il fallait kaka ye apesa meeting a installer parti na ye parce que ezate mutu nyonso azalaka na parti moko ba parti ebele efongolaka mayele ya batu ba parti ebele efongolaka makambo ebele pe na kati ya mboka wana ba biloko bazosala wana ekomi politisé or parti politique eza parce que ceux qui azalaka na autorisation te ya parti na ye moya bima libanda ya capitale ezate asa déjà autorisé ya bima libanda pour qu'il installer parti na ye mais babiloko bazosala wana balinga te ye a installer parti na ye to yamba bien On s'arrête. Oh, filmer ngana mbongo na mabo sula zate na kala gelima. Oh, lis-moi. La poste la majorité à la majorité la poste de l'opposition. Tout le gars bidé tout le développement mbongo. La majorité va développer va changa ba fuya mama na mbongo ba se. Na Congo hapo kwa mbongo saba. Ndio baba. Les lobes qui ont fait des tous les documents, toutes les autorisations nécessaires. Nous avons été voir le gouverneur, nous avons vu le maire de la ville, nous avons vu le commandant de la police, nous avons vu l'intérieur, notamment l'arrêté agréant notre parti, et nous avons même demandé l'autorisation pour l'implantation et consort. Implantation et matinée qui était prévue pour aujourd'hui à midi. Et alors, qu'est-ce que nous avons vu surgir dans nos installations, ça veut dire au siège de la coordination provinciale, le maire de la ville, y compris le commandant de la police de la ville, qui nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord que l'activité soit organisée sans motif aucun. Quand nous avons insisté, ils nous ont dit qu'il y avait motion de défiance contre le gouverneur. Personnellement, nous avons assisté à la motion, qui est une activité démocratique normale. Deuxièmement, ils nous ont dit que l'activité ne pouvait pas avoir lieu sur la place où nous étions allés, située sur le boulevard Lumumba, ça veut dire là où nous sommes. C'était normal que nous puissions organiser l'activité chez nous au siège. Ils nous ont interdit cela. Comme si cela ne suffisait pas, ils nous ont même interdit d'accéder à la délégation, d'accéder à la ville. Donc c'est tout ce qui est à la base de tous ces échanges. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Se trouve être entre les mains de la police. Je vous rappelle que le président c'est un député national, élu et réélu. Que fort malheureusement, par manque de maîtrise de loi, par manque de maîtrise du droit, je ne peux pas les appeler policiers, je les appelle des bandits armés. Ils ont même tiré à balles réelles sur la pauvre population. Qu'est-ce que la pauvre population a à foutre avec la démocratie? Qu'est-ce que la pauvre population a à foutre
Ce sont des gens qui ont été dispersés par des policiers entre guillemets. Dans le sens que l'opposition est contre la Kenge. Majorité à Saint-Lébiso et l'autre moko. Mais le rôle va moniquer. Ceux qui envoient la contre opposition, c'est pourquoi ils vont interrompre en vol à côté de la Kenge. Et l'autre ils s'appellent Moutou et Zayama. Mais bazo faire souffrir biso toza tane loko moko te nini te misala bana bazo silisa misala majorité bazo ya kotela biso kama bazo ya pamba batini ya pamba majorité baya kokangela biso te oyo toza na kwangu na minute oyo eza province ya kwangu opposition na minute oyo ekiti na kati ya kwangu mais ntango bana mai bakiti mboka eza na biso moko biso moko batoko vibre na minute oyo ntango bana bakiti ekomi ya koswana ya kobunda batindi la police ebanda obeta bagaz kozongisa batu masasi n'importe quoi bana bakota te même la police ekomi corrompu siko biso population tozoboyango biso to comprendre comme la Kenge awa ba menacer sur la police ils ont tindi ba zoki ba blessé ba zali à l'hôpital ba moto arrêté on a biso problème oyo est vraiment to vivre ouais, Zimbabwe, Julien, Croix-Rouge. J'espère pas qu'elle m'a dit qu'elle soit un problème de test, mais j'espère qu'elle est normale. Nous avons vu ma dévotion, nous avons parce qu'on a tout. Honorable, mon conseiller, nous avons un souci à toi. Nous avons un soin, si Rigan a fait ma casse. Rigan, répondez Julien. Plus de 15 si policiers rapportent à Motorola, il y a Pamba, Motorola, il y a Pamba, Bouki, plus de 6 personnes. Bazo wale la ya mokaka. Hein? Basi moko di moko zo la soulé, moko zo na ngonda abek après zo moko na tindiki, moko ntema na simana ye, na poussé avant ngonde zungai. Comme ça, et zunga paf, et zunga la mutu. Il fallait les autres qui malamon la kimogène dans autres. Papa a toza wapi problème ni comme na kenge, toi na kenge na première barrière. Toi na kenge na première barrière pour l'activité ezaki ya lancement, il y a activité na kati ya kenge na kwango, la comité à coordination peut inaugurer permanence na biso. Il y a parti nini? Il y a parti en vol de la RDC. Oh, président Nangonani. Délice Sanga pour honorable. Parce que les activités ont été donc bien dans le débit. Tu es informé l'autorité comme le dit la Constitution. Tu es informé bien avant 48 heures. Et ils ont eu donc les lettres et les invitations. Et voire même l'accusé de réception, nous avons ça. Mais ce qui est vraiment déplorable et anormal dans un pays où on parle de l'état de droit et de la démocratie, une heure avant, on vient nous envoyer une lettre pour dire que l'activité ne va pas avoir lieu. Là, nous sommes vraiment très mécontents. Et c'est que nous pouvons dire que cette fois-ci, c'est une occasion de nous interpeller. Nous appelons encore d'être forts. Et ça, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons installer la permanence. Ils ne veulent plus le développement, ils ne veulent plus la démocratie. Ouais, Zimbabwe Junior, Nazar Bazo Tobamai.
Ouais, Rigel, position 0-0, comment? Rigel, position 0-0, comment? Position 0-0. Zimbabwe, Joa Gilenan, Rigel, Nzela Singa, tous les positions à mon candidat. Ouais, ça va. Si le monsieur Nzela Singa, il s'est gazé à l'Ozagé. Ah, ça va blâmer ma police en anglais. Bêtement, tétanos. azolongola na biloko moko mike mike eza na kati azotala ba centimetre oyo osala rapport bisinga te koti boye bangisanga te C'est le cordon. Ah non, non. On ne sait pas. Il y a une situation vraiment qui s'est divisée. Nous sommes un peu à la soucière. Loko déjà toi qui va mettre sur gaz, dans ces centaines j'ai les ça. Radio ben font la village le bourg ça besoin. L'agression il y a radio na kenge na permanence à famille pour basola tout le temps population expliquer l'amour au bazar nos besoins donc tu es pour une direction il y a beaucoup de mibale radio na permanence donc la police va bloquer va nous bête bagage donc va bête président donc aussi on a essayé tema biscuza va rapprocher naie donc premier gaz on a bête mon pouf donc même tout que faut na bendaye na pousser na zone c'est sim il y a des 6 policiers il y a 6 malangai bête bangondo ya noir wana bête bangondo zina na Congo to na moni comme pele na président il na pousse président des zwinga na mutone bomo na pasuki na vimbi donc on est là ils ont 6 pinces ils ont vraiment la profond makasi 6 pinces n'habiter na ko bali mais toujours que le président comme président là non président ezali président de lycée ça président en vol il a président parti en vol des azo ça la base na ba
chaque commune, chaque village, chaque province, tout. Parce que pour ça, on se les amis. Pas une révolution chaque province. Action. Oui. Dans le centre de santé, il y a les jumeaux, la barrière. Le il y a une salle de permanence, il y a un cas, il y a plaie. Il y a un boulevard. Les policiers ont installé une antenne. Alors, il y a un monier à l'hôpital, dans la salle de cité, il y a 6 nez. Hauteur, il y a potanaï, il y a 3 cm. Longueur, il y a 5 cm. La salle de cité, 6 nez. On a un pansement dans la salle de Bakis, on a un moyen de compter Bakis, mais on a traité des gens qui ont traité le malade. Muto yo yambi, ayebisu ya zoki na nini? Il y a le trouble les aïkuna entre les policiers. Na ba civil pour na antenne au bazoli on va installer awa yangwana donc ngape na monier awa na kati ya centre ko la trouble wana ezali banda teme biso to traiter pour na mutinyoso ata azana ni foko tetenga bon ipo ibiki président ya vola za awa na kenge na yoka ki me na monier na teme na monier ka bande ko nde ba yeko me ibiki masasi beti na yoki me na monier ona miso te ndenge oyoki masasi beti Muto bazokisi eloko bazokisi lié kokoze ba dégâts te po eza pota ya mutu ndenge lobi par rapport ya dimension pota. Selon traitement oyo na komi koto na fiche ce gars là na traitement convenable na ba stratégie tétanique de PC et aussi complication te. Somo compétente et belé mi pemeni na ndinga so tablette bato ba beti masasi ba blessé bazali awa ebele ba ken hôpital toza na 6 blessés graves ba arrestation ngai pe lokola bakangaki ngai kuna na poste à police malgré ba immunité na ngalo ko député ba bimisi biso mais kasi ba boyi ndinga na ndinga bana kenge baya poto solo la masolo to lengela ki pona bango lelo ezelo ko biso to ko ndimangwa ta mokete parce que boyebi ki en vol azali et parti oyo salaki loi ya liberté ya manifestation justement na mboka na biso po bato bazalaka na liberté ya ko manifester to ko ndimata mokete que maire ba pekisa ba manifestation ba kende bon tala mobulu ndenge ezali to ko sala interview mais mobulu ezali ba menace toujours na bato po ba panza donc il faut pas na Congo ba po te kubundela mo na biso est-ce que vous avez l'autorisation? Surtout 20 minutes avant est-ce que donc avant débailler pour na kosala kopekisa biso to sala activité na biso mais tobo yango et puis toko benga population na biso na bamboka bisika nyonso bali ba ordre aboye ezali ba ordre correspond constitution ekomami lobby soko okomeli mokonzi pote bosala manifestation na bino so nelo koloba alikite mokolo wana il faut pas bosala manifestation faut lobela yongo avant à cause de la té mokolo suka baya lokola ba sauvage boy to ali mboka droit il faut ba respecter ba droit ya ba congolais nyonso et puis tomoni so rezalaki manifestation ba to majorité mais bateki ba to majorité ba sala manifestation na bango même mboko eza majorité ba tekelengo ba to majorité kabila na bato na ye mboko yali mboka ya ba congolais biso baso donc soko sepeli ko sangana na bandeko bisika yo ponite bokende bokutana il faut bokutana na bango population za souffrir mingi et sengeli opposition a solo la rapé na bango apesa bango maele côté totombo l'école na biso ah boko ça la bonne liberté d'expression et soutien bino bozolo baki le 31e Kabila ifa kende en vol mikolo mobilisation sur le terrain tout le bateau le baté boko ça la bonne schéma ni boko zo po benga na vraiment Kabila le 31 décembre lutte tozana ngo ezali lutte pacifique bateau yo ba ko memaka violence na mboka na biso ezali ba autorité yo mboka na biso bato basengi manifestation na bango balobi bazaro ya bakosa manifestation na bango bolobi eloko te bozeli na suka bokotsa mobulu tango babambi bino mabanga bokangi population et ça les maraté ba militant no bazaba civique
c'est la police qui les a provoqués. Tala nenge toteli. Bangonde bako bambaka mabanga, bangonde bako kolukaka problème. Ozolanda chef ya police, ça ko lobana bajana ye, ceux qui ba ye bo bamba bango pe mabanga. Est-ce que vous avez mabanga? Vous avez tout qui yango. Nanzela tango toza roya. Et puis tango toza roya, to lobi to so ana bango. Bango bazali faut pas protéger na bato majorité na bato. La communauté la police pour nous avons fait la bato majorité biso to ko di mongo tamu. To ko tambola Congo mobile. Mais bisika ba ko memaka mboka bakanisi te to ko suka. To ko suka te parce que congolais pas za ba solution. Mokolo ezali congolais pas ozo ba solution na ye. Et ko suka wana. Maire de la ville à Bengio Siko, il y a Kenga Bengio Bosolola a présenté la civilité, mais au bout il y a la maire, il y a la population, il y a la maire, il faut assurer la sécurité. Il fallait ça que mon boulot est bimaté. Les policiers sont bimisa mon boulot. Ngana memana siko chocolat. Nake dekuna na bureau na yeto solo to soani. To so le moto ne le masolo mo so. Ati ngona lobi na okende kuna te. To ke no soani. Le solo mo rezate. Il basuka na baimboka bakuna. To lobi na ba Congolo bazali banda o bazana kati o ba kolanda biso ezali etumba to ko continuer yango te na suka. Maye les célité. Tozana bango lutte pacifique. Bango bao me mara violence. Mais tokotike la bango pe mboko te parce que bango bako zora basoda ba tourner mandoga basoda contre la population congolaise. Tokozora pe ba ide mokolo ezali makambo yo ekosuka na nguya na sepeli mingi ndenge na moni depuis tozoya na nzela bana kenge ba se mobilisaki makasi pona ke na biso pona masolo na biso. Na banza soki bisika nyonso na Congo bato bako se mobiliser boye bako zonga sima pe to récupérer pouvoir na biso parce que pouvoir les arrandé ya peuple pouvoir les ya bango bolanda mandoki wana te bolanda mituka wana te bolanda te ke po baza wana pouvoir les ande ya biso ya population mokolo ezali to zonga la pouvoir wana mais to lembate to se décourager te ezali tumba bango balingi bakende nango na sens ya violence alors to kozora ba mesure. Attendons. Merci, Bandeko Balandi. Nous sommes dans le dépit aujourd'hui de constater que la liberté n'est pas ni à Kinshasa ni à l'intérieur du pays. Nous venons d'en faire la preuve et nous venons de donner la démonstration. Nous voudrions remercier la population de Kenge qui s'est mobilisée massivement pour venir à ces discussions avec l'opposition, avec le parti de l'Envol. Nous voudrions dire que c'est un combat qui ne s'arrête pas aujourd'hui. Ce n'est qu'une étape. Ils utilisent la violence pour pouvoir mater la population, mais ils ne materont jamais nos convictions que nous avons, qu'il faut un changement dans ce pays et qu'il faut changer de dirigeants et que nous allons les changer par la voie des élections. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait navré et révolté de voir que au XXIe siècle, pacifiquement et sans menace, sont menacés par la police de leur propre pays et que le député que je suis, j'ai été brutalisé, amené au poste de police comme si j'étais un vulgaire délinquant, comme si j'avais commis une infraction, simplement parce que je suis venu dans le Kwango à Kenge pour pouvoir communier avec la population de cette partie de notre pays. Tout le monde en Balamoko, dans 30 minutes avant, décision est bimikuna, la manifestation au matin, vu que Mosso est allé qui lobby à gouverneur, et Bamakamso Bino Bossali a risqué d'incidence, dans Kachambo, lobby par rapport et en quoi Biso Sala, qui peut installer en vol dans la province de Kwango. Ote, Rosale Maté. Bande kona population ya Kenge, ya en vol balobi te, biso pe tokosala. Tokokende ti to déplacer na bango ti na ma ya Wamba pour accueillir président national ya parti. Merci. Ngeke mwana Kenge? Mwe mwana Kenge. Ngeke tuba Kongo? Mwe tuba Kongo. OK. Toto no question na lingala pour répondre biso na Kikongo. Eloko nini eleki awa na kati ya Kenge? Vraiment bete na regret mi na kata boa na beto, bete na regret mi na kata boa na beto vraiment.
bokoka banda majorité ok opposition ke bien na kati ya bwala yo ke vene mutu nyonso efana na majorité yo ke muntu ke bete na démocratie nyonso ke libre grande surprise ne mona bete yamba mfumu na beto na kuisa masana inauguration ya parti na beto bete ko yamba bete kuisa ka pidia mama ya désordre ba masasi me bulama wa ba gaz kutu munu mama na munu kutu ame bwage na hôpital sana ba gaz na mwana munu kutu ba gaz na makota na meso donc mama na mwana bo na hôpital mwana regera wa mwana possibilité ve ndasuka ngi mutini par rapport à makambo ya pidia na kata bwana na beto pidia makambo pidia bwana ta bonga ve ça veut dire na démocratie ngi bwenga démocratie démocratie nous est libre a fait ça la choix nandi beaucoup ma possible bongo ko intercaler ba choix bantankaka mais que mbote ve entre na pidia en tout cas le davana mbote ve boyebisa ba militant nyoso ya envol nini ba oyo ba ça diraki déjà na kengi awa ba kuti ba atrocité oyo en tout cas bon lemba beto ve bedera nima na bo vraiment en tout cas malgré tout regrette avant mais en tout cas bon limbi sa beto par rapport à bon chemin mon ke beto mi na amour population nyonso ke na nima na bo bon en tout cas même mon mbi pour le pourquoi bon ça beaucoup ça mais en tout cas bon lemba beto ve bedera nima na bo ata bon lemba beto la na bata niveau national to ba bata na ngol beaucoup futura na bo na beto ça veut dire na mfu na bo mi vraiment na bo na beto yezo tuba oui na tuba naza pour expliquer moi moké na lingala par rapport au événement to regretter mingi to yamaki parti en vol et ça parti opposition c'est pas dit que mutuneso lokola tozana mboka ceux qui peut perdre soma mbogo yo kenefisino to ko peut perdre non ça non tozo boyango tozo parti na biso oyo to ko adhérer pour to tombola mboka na biso mais mille regrets na pleinement ya manifestation tozo ya kozonga tozo président ko comme non batikali ko boyo na sima to yamba te to sala manifestation non massage, gaz, tout, il y a des blessés même. Donc c'est un grand regret. Mbote. Zalaki na manifestation, il y a inauguration, il y a permanence. Comment on dit, coordination provinciale. Bon, c'est déplorable. Trop bakeza mawamingi. Vous voyez que Nambo Canabiso Mibeko est tout ça raté. Parlement Salami Beko, président de la République a promulgué, Batunio Sobaïbi qui est Mibeko Ezali. Normalement, si on a la manifestation publique, tous en régime d'information. Tous en autorisation à Moutouté. Mais tous comme la autorité locale. Comme on a la manifestation, Mokolo Songolo, Botinda police et à sécurité. C'est ce qu'on a fait depuis 72 heures. Donc comme la maire de la ville, on a vu que ça a été dans la manifestation le samedi le 18. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À répondre à ils ont simplement mis les cachets na gouverneur ya province, na autorité de police, na la ville. Et à 10h40 alors que la manifestation est prévue à 11h. 10h40 maintenant il y a une mobilisation que alors la population qui était mobilisée, le message y a en vol à Yenango, on a la population qui est mobilisée. C'est pour ça que les gens lobby. Donc, quand on a manifestation à 20 minutes, il y a tenu la honte. C'est comme ça que la police, comme elle n'est pas non plus professionnelle, bon, à user n'a pas moyen de force pour blesser les gens. Il y a des blessés graves, il y a des menaces de mort, il y a des arrestations. C'est ce que nous déplorons. Justement, tant que tout le monde a makambo, ils ont salé ma boy. Ils ont coupé sa vision sous ma casse pour dire que Kabila, Nabatunaye, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. D'abord, un, ils ne gèrent pas bien le pays. Deux, ils ne respectent pas la liberté d'expression. Trois, même les libertés publiques
ne respecte pas. 4, combien de fois M. Kabila a violé la Constitution? Alors, toutes ces choses nous montrent que ce n'est pas un homme qui peut tenir parole. Ça voudrait dire que, la Kenya tokokata makolo jamais tokata poanine. On va revenir. Omoni batu nyonso bapesi batie motema na envol. Omoni batu ndenge baza mobiliser sous la pluie. Ndeko na ngai journaliste. Sous la pluie batu baye batondi parce que malgré le fait que beti ba grenade lacrymogène, pandi batu beti batu bakangi batu. Mais quand tu regardes bien, la ville elle est paralysée. Batu basengeli koyoka message ya envol. Alors, tokata makolote. Deuxièmement, ça nous mobilise à dire davantage à notre peuple que le temps de Kabila Joseph est déjà révolu. Le 31 décembre, bye bye, bye bye. La vie n'est pas que le président de la République. On peut vivre en étant un ex-président de la République. Donc, Torotikate, Bangona Mandoki, Bisso, pacifiquement, parce que Bisso, ça va être violence. Ok? Tout ça va être violence. Et vous allez voir que même les autorités entre elles, bazana accordé. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de raison d'interdire la manifestation. Moussa Lobby, il faut repérer ça. Il y en a qui disent non, parlons avec la population. La police, elle est notre police. Il y en a qui disent on va les charger. Bon, on va charger des gens qui ne sont pas armés. Pourquoi? Voilà. Alors, le message nous à Souka, na Baro et Bazolanda, na Kati ya Congo, pe Libanda ya Mboka, message nangai 1 d'abord na bana kenge. Message nangai liboso na bana kenge. Bana kenge tolobi envol viva. Envol viva. Envol viva. L'envol vivra na kenge. Elle va se na kwango pas kenge na kwango. L'envol est vandi. Les 5 territoires ya kwango ekozala occupés de manière effective. Kenge, Feshi, Kaemba, Kasongolunda, Popo Kabaka. On va rentrer dans Bamboka Nyonso, Tokena Kingulu, Faseba, Mangoi, Tokei na Kimbakata, Tokei na Imbela, Tokei na Kankantonier, Tokei na Sudangu, Tokei na Dina, Tokei Bamboka Nyonso ya Kwango ekozala occupé. L'envol vivra. Premier message. Donc, bana kenge olembate. Parce que moni a commis kolakisa kobunda kolakisa misisa ba paquet, ça veut dire que azali faible. Parce que la violence est l'arme des faibles. Je le dis, la violence est l'arme des faibles. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, là-bas Congolais nyonso, le temps est arrivé pour que tout démontrer à M. Kabila que nous ne voulons plus de son règne. C'est un règne catastrophique, c'est un règne chaotique. Bah Congolais va couper belé pour Mboka et pays. Na diaspora. Bino Bozar Bamboka Oyo, les droits, la liberté étaient respectés. Vous devez nous appuyer. Na Moussala Tozo Sala. Vous devez faire le lobbying. Makamusia Kosala Kaono, Kolata, Komena, tout ça, na diaspora et si là. Tokoma Kosala lobbying comme les autres le font. Sensibiliser les gens qui ont la décision pour que le 31 décembre 2017, Kabila, bye bye. Comme ex-président, comme sénateur à vie, Tokosunga, au Salamila, ingénieur, tu continues l'homme ingénieur. Si on a un conseil juridique, Tokosunga pour organiser des affaires. À vous, envol viva,